difficile où il est qui na bomone biso na sur au monaki vidéo na sala qui dernièrement que message qui est intitulé qui est tolamuka bana batu nyonso baza na diaspora toza siko na problème moko soki tosali na yango attention te vraiment tokomona ba innocent bakolekana na vie oyo facilement nazalaki koloba mingi ete tomoni mingi na niveau ya diaspora bato ebele bazali kokende na mboka na biso Congo. RDC Congo ezali mboka na biso nyonso, ezali mboka te kaka ya bato oyo babotamaka kuna, batikala kovivre kuna, batikala kokola kuna, pe bazali kovivre vie au jour le jour ndenge bazali na environnement wana. Mais eloko moko ekosalema ezali boye, tokomonaka bandeko ndeko asali musala na ye awa na poto, a travaillé durement, a gagné vie na motoki na ye, ameli moto te, asali moto moko mabe te, mais a travaillé te, alobi ete bon na mekana no pe kokende na mboka na ngai po nakende kosala contribution na mboka oyo toya na mokili oyo na mboka wana. Ezali mboka na biso, bakunda ba mitolo na biso na mboka wana. Ezali teke biso tobotamaki soki na atmosphère nde toyekokita na likolo pi tokuti bato mosusu. Non, toutaki wana na vie comme tel. Nga nazalaka ba période moko po naza mosala nzambe na salaka ba activité ebele na kenda na mboko ba komaka ba Bible awa eza non loin na université ya Oxford. Na kendaka kuna vers les années 87 ya 88 na kutanaka na ba américain moko baki ba missionnaire batunaka nga balobi yo zali moto awapi. Omoni na l'air wana biso tozaki kolobaki nous sommes fiers d'être congolais. Tozaki kolobaki nazali fier kozala congolais na l'air wana to kobenga ngo Zaïre, les Zaïre, mais Zaïre ebandaka na Congo. Sikoyo naibisi na mundele wana ke ngai nazali Zaïrois na l'air wana. Et puis na lobina naza fier kozala Zaïrois, mais nazali na sengote ndenge nazali na Angleterre. Alobaki na ngai eloko moko alobi mon frère kolobaka boite. Alobi omoni ngai naza américain, citoyen américain né aux États-Unis, mais tozali babengaka ba expatrié ya les Américains. Alobi yope ozali un citoyen congolais ou zaïrois, mais ezali pe malamu ke nzambe asali yo ngolo tobengaka la grâce ki oye kovanda na Angleterre awa. Donc zala fier ndengo zali awa. En tout cas e marka kinga. Bon lelo na koloba mingi lelo penza sujet ya makambo ya tomoni monde matériel oyo tozali ko vivre et bandi ko créer biso ba problème entre ba diaspora na bandeko na biso ya Congo. Yo olobi okete okende kotonga ndako na Congo, mais bato baza sur le terrain kuna bakomi komonela ngo lokola ndako yango ekozala ya bango. Eza likambo ya monde matériel. Balobeli biso awa lelo te yo olingi ovanda na ba concept ka ndenge nazoloba concept oyo te okoya kovanda na ndako oyo otongaki te. Ezali na contexte nini? Omoni lelo nga naza mosali ya Nzambe. Nzambe a inspiré nga, apesi nga ba inspiration moko ya makasi na concept oyo. Ke lelo nazali na ba idée na nga ya malamu ezali na mokanda na Roi 2 Roi chapitre 4 verset 10 ezolobela biso likambo ya concept ya ba idée. Ke lelo nazolinga nazwa mabele. Soki lelo moto moko aza na mbongo ebele alobi te asunga nga pona tonga
par exemple orphelinat, natonga par exemple école moko po bana baya kotanga, ou place moko pharmacie ou quoi, pote ezala solution na problème ya mboka na biso. Siko monite na concept wana dali, ngai naza na idée moko, et puis comme ndenge tolobaka nzambe apesaka moto moko mbongo boye te, nalobaka ngo mingi, nzambe apesaka moto concept, idée, information, nde lero yo kozwa makambo wana na réalité osali plan wana ebandi koproduire pe bato bamoni résultat na concept wana ezali idée ya malamu, nayebi te nabomi moto te, mais ngai nazwi mabele na nga et puis moto moko apamboli nga na misolo. C'est comme ça que ça se passe, même na ba monde tozali ya ba monde occidental, les choses évoluent comme ça. Mais na bandeko na biso bazwi ba concept oyo ya mabe totanga na Bible awa place balobi na kovanda na ndako oyo ngai na tonga te. Soki totangi na mukanda na Josué chapitre 24:13 tokomona yango. Soki tomoni totangi na mukanda na Deutéronome 6:11 tokomona ba verset biblique wana bozwa ba Bible bino botanga po ekosala bien moto atanga kande ayebaka. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Balobi na mokanda na Esaïe chapitre 37 verset 30. Soki tomoni na mokanda na Jérémie chapitre 29 verset 5. Soki tomoni lisusu na Esaïe 65 verset 22. Bishop T.D. Jakes na États-Unis alobaka pe likambo wana. Asalaka serment mobimba alobaka te okoya kovanda na ndako oyo otungaki te. Mais soko otungaki ndako oyo ozalaki na ide te, ndako moto mosusu azwaki ide, yo sikoyo kovanda na ndako wana po oproduire nini? Omoni tozwa baide ya malamu oyo ya mabe esengeli to expose yango po ete gloire na nzambe pe avancement na société na biso ekende liboso. Bon, na contexte ya mboka na biso Congo, soki olingi kosala ba faire na Congo, nazwi concept oyo na lingi kotandela ngo na ba Congolais po ba mindele tomonaka ba étranger bakokende na ba mboka na biso baza ko prospérer. Différence nini ezali entre bango na biso? Bango balingi kotanga, biso tolingi kotanga te, tolingi kozwa ba idée néfaste négative to komisa ngo lokola ezali malamu te. Toyoka awa na micro environnement, macro environment baza na loko moko babengaka ngo pestel eza koloba nini? Quelle est la situation politique oyo ezali kotambola na mboka na biso? Ezali kotambola ndenge nini? Ezali stable ou instable? Yango eloko tokolinga toyeba. Biloko tobenga lokola environnement ya mboka na biso, makambo lokola climat, bato bakotongaka bandako na baplace moko tongi ndako epi diku mbule beti ale tolobi ba inondation to ba déluge eye kosalama ebebisi biloko oyo osalaki investissement na yo. Est-ce que ezali normal to continuer à vivre dans système ya ignorance? Il faut to analysaka mingi na mozindo. Et puis contexte mosusu ezali vie sociale, ba problème social na côté na biso, ba problème sanitaire ezali ndenge nini? Tokomi pe na likambo to bengi ya COVID-19 ezali ko créer pe ba problème sérieux. Tomoni ke monde changé à partir ya ba concept wana. Est-ce que na biso tozali kozwa yango sérieux? Vie sociale ya bato ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas de misala, ils n'ont pas ça, ils prison aussi. Est-ce que pona kosala ba faire na mboka ndenge wana il faut ko kendeka lokola ngulu ou bien il faut ko yebaka pi ko étudier, parce que les gens au baza na Congo baza ko étudier biso pe bato to na poto esengeli to étudier ka bango to yebaka omoni. Et puis loko mususu to ba technologie, monde comme na monde digitalisé, économie comme digitalisée, okoki komona batu pe okomona batu te okosala ba affaire na yo na ndenge ya malamu toloba okoki kotonga pe bandako awa olie kokende kuna ezana ba agence belé ebimi na Congo na Kinshasa. En tout cas bato ba osala musala ndenge wana na petele bino maboko ke okoki kozala pe awa
osomi mabele na yo, osomi ni place na yo, oza na poso sala ndako na yo, olio kende kuna batu bakende tuila ka ba poison, boko pe kozala na musika pe batu wana bali o balingi koyeba bo contacter nga na kopesa bino bato ba osala musala pe na baza osala musala malamu pote tozala protéger biso nyonso. Et puis ba problème légal ya société, système judiciaire na Congo eza nanu na problème très sérieux, il n'y a pas de justice. Yango tozolinga gouvernement ndenge ezui ba mesure balinga coup kosala mokonzi ya mboka coup d'état un pays bolingi moto bote bolingi moto te bolingi nani tomona na ba mindela ata soki muta passé okozane d'accord te na makambo soso mais pe na makambo soso muta kosala pe ya bien toluka totala ka bolamu muta azosala yango monite mitema mabe ezali eloko malamu tefu kondimaka baninga kondimaka ke tango na yo eleki tango muninga ekomi soki lokwa toponaki tosala ba maponami na voie démocratique tika ete mutu manda na ye esila et puis après bosali vote soki mutu wana aleki et puis mokili etambolaka ndenge wana omoni tozala conscient nango toyeba système ya gouvernement local gouvernement régional et puis total pe concept to bengaka smart objectif elingi kolimbola nini lero zo sala ba projet na yo ezala na ndako ezala na ba faire ezala nini il faut oyeba ko mesurer ba projet na yo ezala spécifique o mesurer yango malamu ezala ezala na o ba bengi na toloba oko achever yango malamu et puis ezala réalistique na ndenge ke esalema pe ezala na temps moko oyo ezali te bon na lobi na kosala ba faire pendant ce temps et puis temps wana mesurer yango ezala ba concept donc to salisana biso bato na diaspora tokendeke mboka na biso ngulu te parce que to limiter biloko oyo puis tozala na esprit ya discernement spirituel pe to développer la sagesse yango komona te na place wana makambo na biso na mitema na biso ekotambola malamu na mokanda na psaume 46 verset 1 à 3 bokomona ba biloko oyo donc message oyo nazalaki nango yango wana et puis na mikolo ekoya na kokota mingi na sujet ya économie na Bible ndenge etambolaka ndenge Nzambe asalaki biso diable a dominé biso te bobanga ekota na mitema na biso te Nzambe apesa biso motema o apesa biso esprit ya kobanga te kasi apesa biso bolingo pe esprit fort na esprit fort tokonyata nyonso ya mabe moto oyo azali kotambola na ignorance akoki en tout cas bato baza na ignorance ya mabe na kati na bango bakoki ko dominer bato bana mayele oyo ya surnaturel wana te donc yango message on azalaki nango pona mokolo na lelo yango wana bo s'abonner massivement na chaîne na biso chaîne na bino moko ya bana mboka et puis pona éducation pona équipement ya le peuple oyo nyonso badali vivant nalingi bino mingi na kombo na Yesu tokomi bongo mbala na si mbalo ekoya merci Seigneur Jésus-Christ amen.